Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonette. Mbote patoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Afilora azali na prise en otage. Bien sûr, ezali bala, mais eza prise en otage na musala oyo ya ye. Toyebi malamu ke asala pe asala ba 10 émissions ou bien plus asala yango pe kitoko. Elingi koloba afilora ayebi musala na ye. Asala pe na site ya mobali na ye. Mais mobali oya ye alingi kotika ete asala musala. Toyebi malamu ba fi ebele, ba chroniqueur, ba chroniqueuse ebele oyo bazana Congo. Soki otuniye sokozi mobali okotika musala. Mingi balobaka soki mobali alingi na tika wana na tiki. Mais oyo aza deja na vie na ya bien alobaka mobali soki akokipenga na nyonso wana na tiki. Mais musala nanga lokola akutanga nango fo asiporte yango. Mingi pe ya poto sokotuni bakolobano kaka ndengwana soki akute na musala na ye ebongi asiporte yango. Afilora yepe soki azalaki na poto, soki akutanaki na duki kapaya na poto, même soka salaki na site na ye, alingaki toujours ko continuer musala na ye, to alingaki ko sala musala mususu. Po afilora azali mwana moko ya mayele. Azali mwana moko ayebi ko raisonner pe ayebi koloba. Afilora ayebi pe rando eloko oyo nga nalingaka. Même soka sali rando te ayebi koloba, ayebi kosala ba émission. Po asala deja na site ya mobali na ye. Duki kapaya yepe azali na ye mutu mabeti ndenge nazako kanisa. Mais azwa mwasi na ye en otage. Azwa mwasi na ye biloko nyonso oyo mwasi na ye alingaka ye azwa yango pe bakanga yango. Mwasi na ye en tout cas musala ya ki chroniqueuse oyo akokaki kosala yango même azana poto. Mais azosala kaka volonté ya mobali na ye. Duki kapaya ye moko azala patron, ye moko azala chef, ye moko azali tina mokolo ya lelo chef ya site na ye pe akoki azana possibilité ya kotika mwasi na ye afilora asala mosala. Même soka bando sala kaka na quartier na bango to na ndako na bango, mais ebongi atika mwasi na ye asala musala. Pote ndenge afilora asalaka te ponanga na monaka ezali nyonso wana volonté ya filora te, mais ezali volonté ya duki. Alors soki penza ezali lokola makanisi nanga ezalaka ebongi duki asala nyonso mwasi na ye abanda kosala deja. Sipe baboti, sepe bawumeli mwa moke na poto oyoyo na bolingo na bango ensemble. Abanga na ye eloko moko te. Abanga na ye teke po fere asepela na mwasi na ye kaka na komona. Parce que wana ekotia ye na difficulté ya makambo ebele. Po tango akendeke musala ba voisin pe ba sepelaka na ye, batoyo ba yaka pe na lupango ba sepelaka ye na ye, pe ba camarade na ye boye pe ba sepelaka na mwasi na ye ba bima na ye. Yango wana tina moko te abanga pona musala. Soki na musala abimi na moto to abimi na moto te
ekozala kaka ndenge moko ata asali te soki aza na posa ya kobima na motu akobima na ye kaka na bato oyo bayaka kotala bino na bato oyo boza na bango pe na bavoisin na baconnaissance oyo ye akozwa na nzela ya kelasi to formation yango wana Dukika Paya ebongi atikela biso afilora asala musala kitoko ndenge amesanaki kosala parce que ezali eloko moko ezali komanke biso afilora ndenge aza wana soki abandi musala akobanda kaka rando te to likambo nini succès na ye non valeur na ye ekokita te valeur ekitaka nango te valeur pe ekoki nde komata me kokita ekokita nango te même bafingi ye na kati ya internet même ekomi rando même ye bazongisi rando valeur na ye ekokita na yango te soki pe obombi ye na kati ya cage kokanisa te valeur na ye ekomata valeur na ye ekomata même pas tokoyeba kaka afilora oyo équipe nationale oyo asala barando sikoyo avanda kalme te me mobali na ye nde mutu avandisa ye bongo ye ayokelaka kaka mobali na ye yango wana asalaka susu rando te yango wana asalaka lisusu ba émission te donc biso tokokanisa bongo ou bien majorité ya batu bakokanisa bongo ke nyonso oyo afilora akosala na poto comportement na ye nyonso ezali ya ye te mais ezali ya yo Dukika Paya donc elingi koloba net ozobokola bapigeon okangela bango babimaka ata te mais moto oyo abokolaka bapigeon atikaka bango batambola bazongaka toujours na ndako na bango po bile ezali bayebi nzela ya ndako na bango mais soki pigeon okangeli mingi mukolo kofungula zala sir okotrouver na ndako ya bavoisin to na nzungu yango wana Dukika Paya ebongi atikela biso afilora asala musala po te akosala yango kaka na chaîne na ye moko ya Dukika Paya akokende pe musika te bien sûr akobwaka mabanga akobwaka bato ebele pe wane kozala kaka po akotisa mosolo même soki abwaki bato oyo ese abima na bango ezali likambo te parce que sikoyo azali mwasi na yo na kati ya ndako yango wana tango babengi ke likambo oyo ya kosala ezali bafaire bokipe bafaire na ndenge nango po soki abwaki moto ya bima na ye elakisi te ke abwaki mbanda na yo kaka abwaki moto moko oyo basangisa nzoto po te ye azwa quelque chose ndenge eleka na moto oyo abima na ye pe abima na kapage alors wana ezalaki kaka na kati ya bafaire mais bolingo na ye mobali na ye ezali yo papa ya mwana na ye ezali yo mobali oyo azolinga abota bana mosusu abota papa te ezali yo nga nakanisa eza bongo mais Dukika Paya tika mwasi na yo to tuna ye loba na ye azala sincère azana posa ya kosala ba émission azana posa ya kosala ba sujet ata ye moko na ndako ekotaka na chaîne tuna ye soki andimi en tout cas tika ye soki pe omoni aza kowanga na boyango na ndenge moko ya soni yeba aza kobanga yo wana yo moko meka koloba na ye ameka nanu kosala kelike émission ekotaka na site na bino même ya cuisine même ya likambo oyo yebi pourvu ke afilora azonga na media parce que ezali musala okutai na yango ezali eloko asepelaki asala bien sûr tango akutai na yo atiki alobaki na yo akotika ezali normal parce que alobaka yemoko akola na manioko frite Michel Kabeya non Christelle Kabeya apopula epeke akola na manioko frite yepe andima mama na yepe andima abokoli bango atangisi bango
kaka na manioko frite. Donc elingi koloba titango oya kobala ye mama na bango azalaki toujours koteka manioko frite. Eloko achanzaki kaka ezali kota tekaka pe eloko achanzaki atikaki kikalungu akomaki na friteuse. Yango wana afilora fandima oyo koloba akoloba kaka amen. Kanisa mbala liboso amonaki yo, mbala liboso bosangisaki bolingo, mbala liboso bosangisaki nzoto ezalaki na kati ya Congo Brazzaville na Pointe Noire. Alors ofuteli ye voyage te kuna, okutani na ye kuna, olakisi ye bolingo, amoni yo, amoni patron na ye, boss na ye alingi ye pe ako mobali na ye. Boss na ye yango pe aza jeune mwana poto maloba kitoko pe alobaka lopoto afilora pe alobaka lopoto. Yango wana afilora atomba amoureuse na yo par rapport ya batu oyo azalaki kozwa. Donc elingi koloba afilora asepelaki na yo na ndenge ya solo, na ndenge ya lokuta te, même ata pona intérêt ya poto, mais ozana makambo ebele oyo afilora azalaki nango pe posa mobali ya bongo ezali malamu. Yango wana soki yo pe osepelaki na mwasi ya bongo me yebake azape na besoin asala eloko yo esalaka ye bien, eloko yo ekosale kaka bien ya pamba te me ekomemela bino pe mosolo. Donc elingi koloba à part mbongo oyo pesaka ye, à part oyo kotina na famille na yo, mbongo oyo ye moko akoki kosala na ba émission na mabanga akoki kosunga mama na ye atika sikoyo friteuse akoma na malewa to akoma na restaurant moko ya malewa ya kitoko. Soki kozala pona biso ba diaspora ekozala kaka malamu, mais ezateke afilora bazoye na notage parce que wana ezali bien te. Po Naomi Bidon na kati Angola tilelo atalelaka afilora soki akosala nini kobosana te mukolo akomaki poto. Naomi Bidon na kati Angola atunaki soki l'hippopotame ake poto ndenge nini. Donc l'hippopotame ezali pona bango na monde ya rando na niveau Angola ezali afilora. Yango wana l'hippopotame vraiment azali l'hippopotame te me bimisai na cage tikai asala musala po wana ezali kaka bakombo ya rando. Donc afilora ndenga zawana azana posa ya musala na ye pe public na ye ba fanatique na ye baza na besoin na ye bamona. Donc ba fanatique oyo nyoso bazalaki kokomisa équipe nationale bazali na posa ya komona bato nyoso ya équipe nationale changement ya ba vie na bango ekende ndenge bango balengeli, surtout babunga te na monde ya net. Même soki ezokende mabe to ezokende malamu mais bazala toujours virtuel. Ngape naza kozela yango natala ba émission oyo afilora abongiseli biso na mwandambo ya rando comme d'habitude. Même ata okotika yango te rando kolanda ye mais ebongi dukika paya yo ozali mutu ya media yo okrea site oyebi valeur nango zongisa mwasi na yo na nzela wana bimisa ye na cage tika kokanga ye en otage tozali na posa na ye na sukisi awa botikala malamu. Ciao.